Bonsoir chers internautes partout dans le monde. Bonjour Landangana, émission Tolobelango. Émission Tolobelango au esprit ça radio toujours d'actualité à Kitoko et ça radio toujours ba news malonga. Lelo nazana esengo lisusu ya koya deva ba petit écran na bino ba smartphone na bino ndenge bozota la ngai pona ko beta lisolo makambo etali na kata kincha sesa nini samo epanzani na ba réseaux sociaux Koffi Olomide artiste musicien Koffi Olomide alati t-shirt ya Chine ya Gababa ba critiquer Koffi Olomide ba internaute ba sali ba commentaire ba lobby ma baisse Koffi Olomide mais que du mieux vérité bimi artiste musicien Koffi Olomide a vous c'est déjà joyeux anniversaire puisque les deux anniversaire ya Koffi Olomide na zote ça y est joyeux anniversaire Koffi Olomide a sukisi bato la kisi bato ki aza grand mopao puisque bato betaki li solo ya Dolce Gababa mission stokasa ya moza ya Chine bato sali ba émission ba internaute ba critiquer ba internet ba commenter que Koffi Olomide a la t-shirt ba chinois ya Dolce Gababa qui dit Koffi Olomide pas mokonzi azola kisabino kake azara toujours mutala kisakantila premier artiste congolais o a la t-shirt ya Sika ya nouvelle griffe ya Congo ya Dolce Gababa c'est-à-dire ça ma nouvelle collection o Dolce Gababa a sali Loka mikolo yo je pense que ndenge bola nanga ngomona na ko distribuer motala bombo na ba prix oyo ya t-shirt Koffi Olomide lati prix nango bazoteka ngo TV za radio te eza na $579 Koffi Olomide grand mopao ba critique ki ye ba sali ba commentaire ebele o Dolce Gababa ezala rati ba su ba sali ba vidéo Koffi Olomide la critique ya grand mopao nouvelle collection il y a Dolce Gababa et Bibi tu vois qui Dolce Gabana kaka ye moko asali nouvelle collection na ya Dolce Gababa je pense que bon monde ndenge ba image sur les kawana mutuni soit na kata internet na kotaka na kata Google beta nouvelle collection Dolce Gabana au mona yango ndenge bien ba collection sika moni ndenge ba mindele wa sala défilé sur yango artiste Koffi Olomide grand mopao yoka mutola kisakanzela bientôt là New Arena les lots de ses anniversaires na ovie na ngai joyeux anniversaire les grands mopao Sonia Mbeli Koffi Olomide papa top papa please papa bonheur tala ba côté ba loi wana je pense que l'on a ça vraiment un sengo naika moi rapidement na peut news puisque parce que Koffi Olomide tambola ki mingi pour na t-shirt voilà là qui va critiquer tout consort mais ezaki na ba tout soit merci grâce Matokana et les mots je pense que ba l'animé tout il y a émission Tolobelango na mukuse vraiment bomoni ndenge to illustré bino ma page wana il y a nouvelle collection il y a Dolce Gababa je pense que ba te belé ba linga ba critiquer Koffi Olomide ba te belé ba lo ba sala ba chantage na combien artiste musicien Koffi Olomide mais à la kisi bino ka toujours ye mutala ka sakanzela puisque premier musicien congolais wana engagé ngam na lobi puisque mutali boso lati t-shirt wana ya Dolce Gababa c'est Koffi Olomide tant malata kiango bato tout ba critique ki bato tout ba lobi mabifona Koffi Olomide alati bilamba ba chinois ba musicien ba kosaka biso mais artiste Koffi Olomide alaxi que azab muta ba recherche puisque alati t-shirt ya valeur ya $579 vous allez grand mopao na komi na suka abo nazopesa ba merci mingi na bato nyonso balandinga partout dans le monde en tout cas ba mbote na bino na opesa mbote mingi na grâce matuka na opesa mbote na petit na Sephora na opesa mbote mingi na mon privé partenaire Godé na opesa mbote mingi na Miradi Mituku na opesa mbote mingi na Xila lelo bongo na moni bongo Sabrina Ntiku ba petit na nga baze belé na mintu wa olandanga partout dans le monde boyebini na zwa bino petit na nga Anaïd bongo yo kerente okasi kozanga Yemoko de passe qu'on ganda tabala kitambo dans sa vie ngolian taba soupo. Koke de luka musikate so wuti poto.
so ozalaka soki wapi tolaka hôpital Vélodrome na maternité wana okiti wana nganda ntaba okolia yango. Je pense que nakomi na suka nalinga kaka po tembe suka puisque tout à l'heure là bato mosusu basali bavideo mpo bacritiquer Dolce Gababa. Mais ok, Dolce Gababa eza griffe ya solo nga na confirme bino eza griffe oyo ye moko médecin Dolce Gabbana asali ya sika. Griffe wana eza griffe ya sika. Je pense que woni ba illustration tokomi na suka abotolo bakasu nini chikicha chikicha cha cha.